Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est... Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le... Mbote libota mbote bandeko na ngai esengo mingi ya ko présenter biso parcelle oyo ezali clôturé avec portail na mise en valeur makati eza na prix moko ya bien eza 15 mètres x 20 déjà clôturé et marmionso eza kitoko donc wana ndeka to mesana toujours to keno na makadam et bongo tozonga awa toza na boulevard Lumumba na robanda kolobaki awa toza na arrêt plaza na commune ya Nsele pona ba onyos bakendaka Nsele bayebi arrêt plaza a toza na arrêt plaza oyo boulevard outi aéroport place auto talisa ba mitu kizomata ezokende aéroport ba ezokita ezokende Kinkole donc awa toza na arrêt plaza arrêt o vie ezali yomo ozomona batunde bazali circulation ezali maramnyoso ezali et en face na biso awa tozana makadam moko ekoti wana oyo tobengaka Union Européenne yango wana awa to continue ko makadam na biso oyo tolakisaki bino ekoti ya Union Européenne yango oyo awa donc awa tozana quartier Toyota la oyo lupango na biso ezali tolobi lupango na biso eza 3e parcelle na makadam mais ndeto mesana toujours avant kolakisa lupango tolakisa rabino quartier pour comprendre quartier ndenge ezali ndenge ba construction ezali ndenge bazotonga ndenge vie ezali na quartier donc awa toza na commune ya Nsele na arrêt plaza na quartier Ngamaba donc quartier Ngamaba eyebani donc Nsele mobimba plaza mobimba eyebi yango donc awa tozotambola tolakisa oyo eza hotel donc tokolo ba flat hotel place ba utara poto ba komelaka yango yo eza na droite na biso totanga kombote pour éviter ko sala ba publicité ou soit ko créer infraction voilà totanga kombote mais du moins tozolakisa quartier quand même ndenge ezaleli na kitoko na yango wana tozonga sko na lupango poto beta masolo normal voilà donc awa tozongi sko na lupango na biso to bandai ko lakisa na bandeli donc awa toza na kati pona koloba que lupango nde tolobaki eza 15 mètres de largeur 20 mètres de longueur na clôture déjà basala portail ezali na zasir tokola kisa portail wana bakala mingi te donc lupango aza 15 mètres x 20 lupango aza plat eza marécagé te et le remoroté lupango eza na avenue munene à plus de 10 mètres to relaxer yango toujours donc lupango eza vraiment na emplacement bien eza 3e ou 4e parcelle na makadam nayebi ke eto malibanda to benda makadam pona batnyos o bazabara na posa ya ko comprendre to ya komona maloba o biso tozoloba komona ngosiko na video nayebi ke to relaxer yango mais lupango yango to tambola lupango eza 15 mètres x 20 déjà clôturé na mise en valeur o bana ko tonga lisusu mais mko nango atikaki parce que azaki na idée ya koteka yango donc bomona mur oyemona ke mur e totonga bakala kala te et puis ce bota na misika bomona quartier ndenge tonga banda ko étage bomona ba citerne do likolo bo donc ndaku le pan vraiment eza emplacement moko ya bien donc déjà dans l'entrée des jeux le pan tolobaki eza 15 mètres x 20 oyo bache na prix par rapport ya emplacement na yango ndenge ezali tolobe eza 3e parcelle na makadam bache yango na prix ya $30,000 à discuter donc parcelle déjà clôturée avec mise en valeur avec ba qualité nyonso oyo ezali bache yango $30,000 à discuter donc so tali environnement ndenge ezali ndenge batu batongi totamboli bomoni et puis
par rapport à la position dans on a macadam, donc $30,000 à discuter. Pour la union bakozala intéressé pour na lupango oyo visite négociation malamu nyonso obengi biso na ba numéro oyo eza affiché na se ya ba écran na bino. Donc wana toko solola toko négocier et puis toko yeba comment ko kutana mukolo nango pona ko si ça va formalité nyonso. On a déjà besoin de quartier ndenge ezali besoin ba étage ndenge tongami mipandi na ndenge ka to lakisa bo na kata lupango libanda besoin na construction ndenge ezali. Donc je crois que kalate tozo bima poto là qui s'appelle libanda mondambo na kati ndebo moni pa construction ezali to bima sko libanda pona auto lobi na bino que eza 3e parcelle ou 4e parcelle na macadam bomona yango pe place toté ma besoin lupango ti macadam esika ezaleli. Donc voilà un peu description ya parcelle na biso ndenge ezali na bandeli awa toza na commune ya Nsele na quartier Ngamaba référence ezali station Plaza okoti Prince ya Union Européenne. Donc wana totali na kati to bimasko libanda poto conclure. Voilà, donc awa toza ndenge avenue bomo na avenue ndenge eza munene. Donc avenue ezo répondre vraiment na ba qualité nango ya avenue eza tellement munene et puis eza bien ya kotongama. Donc wana toza liboso lupango na biso tozo linga skoto la kisa macadam esika ezaleli po mutu nyonso a yeba ata na musika. Voilà, donc tout est mis liboso lupango mais to zoomer place ba jeune wana ba telemi mon place ba moto ezoleka yango wana nde macadam esika ezali. Donc bonne chance à tout le monde. On est à cause à intéressé. Tolobi $30,000 à discuter 3e parcelle na macadam.